Avec beaucoup de plaisir, il y a que l'édition de l'émission, il y a mon collègue, il y a Mbonda École, autre cela qui va effort, il y a Koluka, qu'on peut savoir l'information, mais aussi à temps réel, Mote Congo Kinshasa, Mote Congo Brazzaville, la conférence de fidélité, Oyo Bopé Saka Bissou. Avant de faire l'édition de l'émission, il y a mon collègue, bon, d'abord, qu'on a ma grande ligne, eux, qu'on compose le journal Oyo Boye Baké. Koki c'est ma député national à Nord Kivu Bazalaki et pas à mon amour VPM intérieur pour la faire sa proposition en rapport à la insécurité aux alliés menacés parti est la République démocratique du Congo fait beaucoup d'éléments bah participer à conseil patriotique chrétien aux Zaki animé dans maman Martine Wama bah betaki monda qui toque la maçonnerie qui est avec impact na idéologie fait beaucoup d'éléments aux populations à Inongo bah c'est pas l'indenge mon la bango et au kali na ndenge ko boya toque le gouverneur oyo autaki kokoma kuna Motelisi supone abike bozali ebere awandeto fongoli édition la biso ya mokolo lobo ndimilanga ke kokisa ba député national ya Nord Kivu bakuta na VPM ya intérieur pour la kopesa ma proposition en rapport à insécurité au ezali communauté partie est ya mboka elekala ki denito za élément au na ba détail ya makasi Ndeko ya Congo kaka ndenge toyebi ke masolo ya sécurité na province ya Nord Kivu eza kobeta mabe makasi yango nde ezalaki mobile ya présence ya kokisi ya badepute ya province wana epai ya VPM ya intérieur po baluka bamécanisme nyonso ya kosala et surtout que souci majeur eza kaka kimia ezonga complètement kuna. Venons d'avoir une séance de travail avec son excellence monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, et cela fait suite à plusieurs audiences que nous avons eues, notamment avec le vice-premier ministre, ministre de la Défense et le président de l'Assemblée nationale autour de la question sécuritaire du Nord Kivu. Nous avons présenté toute la situation qui se passe au Nord Kivu, notamment la situation de l'agression au Nord Kivu. Vous savez que notre pays est agressé par le Rwanda. Nous avons été plus explicites par rapport à la situation des localités qui sont tombées entre les mains de l'armée rwandaise. Nous avons fait des propositions par rapport à cette situation, comment on peut récupérer les localités que nous avons perdues. Après Koyoka Ebele, il y a ma proposition nyoso oyo kokisi ya ba député nationaux à Nord Kivu. Ba pesaki patron intérieur à promettre qu'on rapporte nyoso et pas un chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais le cadre de rappel est sengeli boye que avant bazala et pas un VPM intérieur, ba kutala ki na VPM ya défense pe na président Assemblée nationale mwana mboka Vital Kamerhe yango pe biso. Tobetisika Kambonda. Journée à l'étranger du juin, 64e anniversaire indépendance ya mboka na biso ezalaki marqué na makambo ebele a la kati ya République démocratique du Congo na partie est ya mboka mingi na Goma kuna na Nord Kivu bango ba célébrer ki yango na contexte moko particulier donc na kanda contre agression ezali ko sala makuna surtout ndenge ezali ko menacer mboka na biso kuna na partie est ya République démocratique du Congo. Mwana Congo boye bake bango baponaki cimetière ya Genecoste ya kibati po na recueillement bandeko na biso ya dynamique le jeune ya IDPS na société civile na ba mouvement citoyen bango ba célébrer ki 64e anniversaire ya l'indépendance ya République démocratique du Congo na cadre moko purement particulier babanda kidanu na marche moko pacifique oyo bazalaki koyemba banzembo ya libération ya République démocratique du Congo oyo lelo eza sous menace ya Rwanda.
batombe ya ba victime ya agression rwandaise, ba manifestant oyo baza ko dénoncer politique ya hypocrisie ya ba occidentaux ndenge baza kokosa pe kosakana na peuple congolais. À cela, nous ne devons pas nous taire, nous devons nous lever, essayer de barrer la route à l'ennemi. Au Rwanda, soutenu par les Occidentaux, où nous citons la France, les États-Unis, l'Angleterre et la Belgique, qui soutiennent l'ennemi pour venir nous tuer, pour violer nos mamans. Bondi melangai ke lelo eza kosenga totombola mingongo po na koloba non 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 te ndenge baza koboma ebele ya ba congolais la mboka na biso moko. Nous passons avant tout aux victimes, ces hommes, ces femmes et ces enfants qui ont perdu la vie dans des circonstances tragiques et injustes. Leur mémoire restera à jamais gravée dans nos cœurs et dans l'histoire de notre pays. Nous appelons à la justice de faire son travail. Parce que les gens qui couchent ici, les gens qui ont été tués innocemment, ne se sentiront jamais à l'aise tant que la justice ne sera rendue. Makile bandeko na biso oyo esopana pe bakundama innocemment kaka boye esengi egaga pe esa la vengeance contre Rwanda na ba agresseur ya République démocratique du Congo. À ces compatriotes qu'on a précipités indépendamment de leur volonté dans le monde spirituel couché ici présent, de se lever, de se mobiliser et aller à la ligne de front. Et je fais cette déclaration en tant qu'homme de Dieu pour que ces esprits puissent libérer leur nation qui est occupée aujourd'hui d'une manière injuste. Bagerbe de fleurs ezalaki déposé liboso ya batombe ya ba victime ya agression rwandaise. Elembo ya kolakisa bolingo oyo toza nango na baye batika biso pe baza kosenga la Cour pénale internationale ala de la makambo oyo po ba auteur ya crime oyo ya République démocratique du Congo bazala condamné yango pe biso tobetisi kaka mbonda. Situation sécuritaire ya partie est ya République démocratique du Congo eza kopesa kimia te na bombo ya ba vrai congolais oyo bazala bezema mona vraiment que kimia ekota na partie est wana peut-être ba propos chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et ko rassurer population to na détail ya ba élément oyo ezali propos recueillis ya Egride Mateta. Congolaises, Congolais, mes très chers compatriotes, le 30 juin, nous célébrons bien plus qu'un simple anniversaire. Nous célébrons l'âme de notre nation, sa force et sa résilience. C'est une célébration de notre liberté chèrement acquise par le courage et les sacrifices consentis par les pères de notre indépendance qui ont combattu sans relâche les affres du colonialisme pour que nous puissions jouir de notre liberté et de notre souveraineté. C'est ici le lieu de rendre un hommage appuyé à leur bravoure, à leur détermination et à leur vision lumineuse pour un Congo uni, libre et prospère. Aujourd'hui, nous sommes 64 ans plus âgés, 64 ans plus forts, 64 fois plus déterminés à poursuivre l'œuvre de nos pères fondateurs. Le cheminement de notre nation nous renseigne que l'indépendance chèrement acquise est certes un choix délibéré de responsabilité, mais elle ne devient véritablement un acquis que lorsque nous en faisons un pari ambitieux. Celui de la volonté inébranlable de tout un peuple d'aller toujours vers le progrès économique et social pour un bien-être durable. Elle est un combat continu qui exige notre unité, notre solidarité et notre engagement pour un avenir meilleur pour tous. Mes très chers compatriotes, cette commémoration est marquée cette année par l'installation effective des institutions de la République et des animateurs issus du 4e cycle électoral qui a connu pour la première fois la participation d'une partie de nos compatriotes vivant à l'étranger. Ce processus est appelé à s'étendre à l'ensemble de la diaspora congolaise à travers le monde. Je me réjouis de célébrer notre marche collective vers la consolidation de la démocratie et la promotion de l'état de droit dans notre...
Réunion de sécurité aujourd'hui présidé le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo après chute ya Kanyabayonga. Est-ce que est vraiment qu'on rassurer sur la détermination au gouvernement à faire agression rwandaise contre la République démocratique du Congo? Tout le détail n'est ni mon amour qu'à partir du à rapport à la réunion de la sécurité. Vous avez tous suivi ce matin et depuis quelques jours la détérioration de la situation sécuritaire à Kanyabayonga, dans les territoires de Luberon, province du Nord Kivu. Le président de la République a donc convoqué cette réunion du Conseil supérieur de la défense élargie pour faire le point général de la situation. Évidemment que nous avons parlé de la situation opérationnelle du pays de manière générale dans toutes les 3 zones de défense, mais il y a eu un accent particulier qui a été mis sur les événements de Kanyabayonga. Après près de 3 heures de discussions et un tour d'horizon avec les différentes autorités militaires, des perspectives et des mesures ont été proposées au président de la République pour que les forces armées de la République démocratique du Congo puissent très rapidement remettre de l'ordre dans cette partie du pays et reprendre certaines autres localités qui ont été occupées par les forces rwandaises, parce que c'est d'elles qu'il s'agit. En même temps, le président de la République a tenu à rendre un vibrant hommage aux forces armées de la République démocratique du Congo qui défendent au prix de leur vie la patrie, et il a lancé un appel à toutes les populations de cette partie du pays, mais aussi à tous les Congolais. D'ailleurs, il y aura un message du 30 juin dans les heures qui suivent. Il aura l'occasion des Jeux séjours pour démobiliser les Congolais, mais aussi pour toucher le moral de nos vaillants soldats qui sont engagés sur le front. Donc ici, nous réitérons l'appel du président de la République à continuer à faire confiance aux forces armées de la République démocratique du Congo, pour lesquelles le gouvernement de la République, mais ainsi que lui-même, mettront tout à disposition pour que l'ordre puisse être rétabli et très rapidement. Conseil patriotique chrétien monene euté ko betama en la carte République démocratique du Congo parce que zaki mbala liboso et principalement à la carte 20 provinces ya Kinshasa zaki animé dans la chantre de l'Éternel maman Martine Ouama la consabilité et qui toko avec impact idéologique sur le détail. Il y a élément proposé par Benjamin Kilungana écrit le matin tabakiabo un événement. Mwana ya Congo kaka ndenge toyebisaka na bino ke ekozala mbala ya liboso concert patriotique ebetama awa la kati ya République démocratique du Congo, précisément la ville province ya Kinshasa. Bondimela ngai ke masolo yango pe etambolaki avec impact na idéologie na église Emmanuel Church oyo ezalaka mingi na commune ya Mongafula avec la chantre de l'Éternel Mama Martine Ouama oyo abetaki mindule kitoko na cadre ya ba chanson patriotique oyo ezalaki ke ebele ya bana na Nzambe oyo bazalaki présent bango nyonso babinaki basepelaki pe bakumisaki Nzambe de manière que kimia pe esengo ekota oyo la kata ba République démocratique du Congo. Bino moko boyokelanga nanu mwa eloko yo. Ne craignez point et ne soyez point effrayés, peuple congolais, Dieu est avec vous. Oh, peuple congolais, Dieu est avec vous. 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 Bino moko boyoki mindule ya kitoko ba chanson patriotique boyeba peke prière pe esalemaki makasi epai le pasteur Yves Wamapo Congo Mokalabiso ezala béni pe le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwa pe ba sagesse de manière que atabwisa mboka kitoko babosalaki pete kosenga na Nzambe po a bénir ville province ya Kinshasa elongola gouverneur nango mwana mboka Daniel Bumba de manière que bénédiction pe ezala likolo na epo atambwisa Kinshasa na kimia nyonso. Masolo oyo ekedaki kitoko na esengo yango pe biso tobetisika kambonda. Après le conseil patriotique qui on a Betamaki samedi le 29 juin 2024, la responsabilité est belé à Emmanuel Church, Babimaki na SNOP, Babetaki Mondaboué, les bossiers caméra Wilfried Sambana Benjamin Kilunga. Mwana Congo, nimela ngai ke concert patriotique oyo ebetama kitoko
na suka masolo esalaki ke baparticipant babetisa mbonda na ndenge bamoni ke nyonso oyo elekalaki vraiment na loboko ya nkolo et surtout ke ezali vraiment mbala ya liboso esalema awa na mabele ya République démocratique du Congo, précisément la ville province ya Kinshasa. Bino mokobo kanasuka masolo nini babetisa kimbonda. Nous avons été émerveillés et bénis par ces moments patriotiques. Vous savez, le pays est en mal, le pays est en guerre, et lorsqu'il y a des gens qui sont chrétiens, dans la Bible, il y a des gens qui ont combattu pour leur nation en étant des chrétiens. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui dorment. Si les chrétiens s'élèvent, la foi est une démonstration. C'est-à-dire, lorsque les prières s'assemblent au ciel, il y a une interaction et nos combattants, nos FARDC peuvent vaincre. Bauti musika bamasina lemba matete kingasani campagne bombe na epo assister à concert au patriotique. En tout cas, Nzambe apambola bino. Et donc concert moi bombe liko na mboka na biso Congo, Nzambe apambola bino. Awa tokosenga na mama Martini Wama, chantre de l'Éternel. En tout cas, makambo ya boye kolemba lango te mama. Tika ete ezalaka mvula nyonso po e permettre Congo ezo babelisa kitoko yango pe biso tobetisi kaka mbonda. Clôture la session ordinaire à mois de mars à l'Assemblée provinciale de Kinshasa et Outé Kosalama avec un partenaire idéologique aux abats détails dans l'élément OU. Mona Congo, Bondi Melangaike, le président Assemblée provinciale de Kinshasa, le pasteur Levi Mbuta, asengaki na gouvernement provincial oyo ekozala investi na mikolo o ezakoya bazala na esprit ya kosala po na bolamu ya bakinois nyonso elekaki mokolo ya lundi le 1er juillet 2024 na discours na ye ya clôture ya session ordinaire ya mois de mars. Le numéro 1 organe délibérant aza kosenga na gouvernement Daniel Bumba asalela ba priorité ya ville ya Kinshasa lokola lutte contre les phénomènes kuluna kofuta ba service ya l'état na tamoko normal kolandela ba construction anarchique kotala pe likambo ya ba cimetière public oyo ekoma cher netika ka koloka kotala pe makambo ya contrat oyo ville aza ko profiter nango te. Dans l'espoir de voir les équivoques et autres contraintes qui ont prévalu à la non-investiture du dit gouvernement devoir être vidé rapidement à l'issue de la réunion convoquée à cet effet par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, je me dois aussi ici de rassurer à l'ensemble de l'opinion nationale et provinciale ce qui suit. La volonté pressante des députés provinciaux élus de Kinshasa de procéder à l'investiture des membres du gouvernement provincial de Kinshasa reste inébranlable et constitue une priorité pour l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Ba matière prévue, il y a session ordinaire, il y a mois de mars, c'est le cola. Investiture, il y a des membres du gouvernement. Na audition, il y a programme d'action du gouvernement et ça l'a quitté. Donc, na musique, il y a fourmi, session moko extraordinaire et qu'on a convoqué. Na mikolo o et zakoya yango pebiso. Betisika Kambonda. Bambo bazali na champion ya masolo o état social en la République démocratique du Congo. Mingi zali bandekoya. Fondation Jonathan Sango Balobiki à travers FJS Devise, ce qu'on a composé, vous allez contribuer dans 700 fois congolais par jour et qu'on permettre dans la fin de l'année aussi pour la Kitoko et le monde dans l'Ibo Talatos élément au signé Wilfried Samba. Ndeko ya Congo, papa, maman, élégué. Tangu esi ebelemi yo moto oyo ozali kolala la pongi lamukapo omona misala kitoko Fondation Jonathan Sango aza kosala à travers ba service na ebele oyo ezana kati ya fondation yeba ke na Fondation Jonathan Sango à travers FJS Devise na 500 fois ya pamba par jour et kosala ke na suka ya mvula
yona libota na yo mobimba bolia bomela pe bofete kitoko tala ba oyo bapesaka confiance na fondation Jonathan Sangu bafetaki kitoko mvula oyo euti kosila nde biso bamama tosepelaki tosadere na kati tokomi kopesaka mbongo chaque jour nde moto na moto ndenge asepelaki kopesa avantage na ngai ezali parce que na mosala na nga ezosala mo makambo ebele ebongo na cadre ya baformation wana kutu lala na yo pongi ya babebe po baformation eza ebele lokola make-up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo mpo na yo moto ya mombongo ndimela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala. Je vous informe que soki yo telemi te mosusu aza te biso nde toya bana ya Congo yo na nga tokosala ke tozala bien. Tango tolobaki na projet FJS devise kuna tolobaki bongisa bonane ya bana pona yo mutu ya tembe yaka le 24 décembre ya même année otozali yaka yo moko omona bimona meso ekosala yo bien pona kozwa bango ndimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na fondation Jonathan Sangu pona nyonso ya social yebake oza mobimba fondation Jonathan Sangu yonde mosungu ya peuple congolais fondation Jonathan Sangu congolais andimi yo avec impact na idéologie yebake misala na yo emonani Direction ville ya Butembo que la police nationale congolaise à la population base à la calme pour situation et sous contrôle donc agitation exalatée déclaration au commissaire adjoint à la police nationale congolaise à celle qui a depuis mon lundi le 1er juillet 2024 devant la presse. Ndeko ya Congo bondi melangai ke le commissaire adjoint ya police nationale congolaise ya ville ya Butembo azalaki devant la presse mokolo lundi le 1er juillet 2024 pe azako rassuré que malgré climat eza malamu te na makambo o eza kosalema na ville ya Butembo justice a kozwa temps ya kolandela ba hotel ya ba acte oyo ba uti kosala ba désordre kuno. Nous devons éviter de nous faire peur nous-mêmes. C'est simplement partager les formations selon laquelle que Dieu est avec nous et que personne ne pourrait nous intimider. 2 cas de mort et plusieurs blessés, chose que nous déplorons toujours. S'il y a déjà présence des armes dans la couche de la population qui est en train de manifester, c'est dangereux. Ces jours-là, on avait remis l'arme à un militaire de l'auditorat militaire devant les instances judiciaires compétentes pour répondre de na oyo etali situation sécuritaire ya ville ya Butembo. La police a rassuré que nyonso eza sous contrôle donc tina mokote eza kobanga. La ville est sous contrôle des forces de sécurité et de l'ordre. Quant à savoir infiltrer, je n'en sais rien. Mais nous sommes rassurés avec notre chef que la ville est sous contrôle. Na cadre ya rappel esengeli boyeba ke na week-end oyo euti koleka ville ya Butembo ezalaki agité suite ya ba masasi oyo ebetamaki presque journée mobimba ya samedi 29 juin 2024. Groupe ya ba manifestants bapazaki Hotel Believe na mabanga sous prétexte que ezala ba officier supérieur ya FRDC baza kobata makuna olie bazala na fropo babundisa ba ennemi ya République démocratique du Congo yango pe biso betisika kambonda. Population ya Inongo na province ya Mai Ndombe basalaki manifestation ya kozala contre élection ya ba gouverneur na bango o bango basalaki constat que mingi corruption na mabe ebele yango le ezalaki na masolo wana mais ya malamu ezali ke conseil d'état ayokaki mongongo na bango pe azwi décision moko ya ko suspendre makambo ya ba gouverneur wana toza élément au signé Wilfried Sambana mwana mboka Yannick Kalosu. Mwana ya Congo tolakisaka bino na ba édition na biso oyo euti koleka ndenge nini population ya Inongo basalaki ba manifestation po na koboya gouverneur na vice gouverneur ya Mai Ndombe po baza ko constater que ba député provincial na bango basalaki ba trahison sur base ya corruption ya kopona batu oyo baza ba incompatible ya ko diriger province wana. Bondi melangai ke mungongo la bango eyokanaki pe ekomaki na matoi ya ba autorité ya mboka.
botala lelo oyo Conseil d'État auti kozwa ba décision ya ko annuler élection ya gouverneur na bango kaka po la corruption na ba violence ya mabe ya ndenge na ndenge na kozanga secret ya ba vote oyo euté ko salema. Conseil d'État ayoka ki kolela ya bana inongo po bangonde ba manifestaki ya kosenga ba annuler ba élection wana. Majorité ya population bazalaki contre ba résultat wana oyo ebibisaki mwana mboka Nkoso Kevani lokola gouverneur. Balingi kaka bamona honorable Pascal Mongo azala numéro 1 ya province na bango. Souci ezake mai ndombe ezwape développement malamu à travers mona na bango oyo baponi yango pe biso. Tobetisi kaka mbonda. Le 30 juin 2024, le 64e anniversaire républicain démocratique du Congo est marqué dans l'événement. Il y a ndenge mais au niveau de Tchangu, le terrain municipal de Massina est clôture ya tournoi lipanda organisé na ba ami le Raphaël de Kebongo bondi menake ba surnommé qui on a combo ya Changai Kaba match et betame qui top avec impact na idéologie je dirais c'est le lobo no témoin ya événement et inaki avec impact na idéologie kuna na Tchangu mingi na terrain municipal ya Massina la clôture ya tournoi lipanda oyo ezaki organisé par les amis de Raphaël Kebongo du 27 au 30 juin 2024 bondi melanga ike ba sirnoma ki yango na kombo ya Tsangaika boyebake ba match ebetame kitoko avec impact na idéologie mais final ezaki de masolo oyo bande kwa kimbaseke balonga ki bande kwa mapela na score ya 1-0 kaka ndenge bozali komona na ba image oyo bondi melanga ke compétition et betame kitoko avec impact na idéologie pe ata incident mon côté et salemaki na suka masolo ye moko l'honorable Raphaël Kebongo abetaki mbonda boye liboso ya caméra na biso. Population de Kinshasa en général, celle de la Tchangu en particulier, de pouvoir commémorer cette journée ensemble avec ma base en organisant un match amical. Et voilà, en mémoire de nos compatriotes de l'Est. Et voilà, c'était ça, le match a commencé, ça s'est bien terminé. Oui, les messages et les messages de la paix. Nous avions organisé ce match sous le thème de Tiangaka. Tiangaka, nous voudrions passer un message, le message selon lequel nos compatriotes de l'Est qui sont tués chaque jour par le M23. Et sali kitoko ya komona nenge coupe epesamaki na maboko na yemoko honorable Raphaël Kebongo na équipe gagnante nyonso oyo elakisi bolingo oyo asalango na bandeko ya Tchango surtout mingi ya ko clôturer 64e anniversaire ya République démocratique du Congo avec impact na idéologie yango pe biso tofuli kaka mokako sape tobetisi kaka mbonda. Alors, nous sommes journal la mission pour le mettre au Cameroun la beauté, ça pour autant, tout ça me rappelle, il y a bâti très bon là qui n'est pas Koki Saba député national à Nord Kivu Bazala qui n'a pas intérieur pour le groupe Saba proposition en rapport à l'insécurité aux alliés comme menacés parti Est la République démocratique du Congo pour le élément bah participer au conseil patriotique chrétien à la chantre de l'éternel maman Martine Mouama avec impact la idéologie bah bima qui est européen bah betaki mbonda liboso ya caméra la biso bo la élément aux population inongo bah c'est pas les makasi comme la ndenge nini bah boyi ko pesa bokonzi et puis bah gouverner la bango o ya province ya Mai-Ndombe avec impact na idéologie. Alors, on a bouclé complètement édition la biso ya mokolo on a allé on a présenté yango kitoko de manière que vous avez information moko sur et à temps réel mais boy ba que si ma caméra za ki misala kitoko ya Wilfried Samba édition et si maman qui est géré c'est le loi bueno donc montage et réalisation ya moi mboka Igrid ma tête à main bon continuez toujours à s'abonner massivement à la chaîne YouTube la biso mona école officielle P. Quand nous sommes dans l'activité de la bino, il y a un mariage, il y a une politique, il y a une religion, il y a une fondation. Bon, ben, la biso, on quitte l'intérêt, on sait le reportage professionnel, et que la chaîne de télévision partenaire est belé, Oyomona, Ekolo, et l'Ekisaka. Bon, on a toujours le belé, et qu'on a biso, ah, vraiment, on clôturer l'édition, mon collègue. La presse vraiment ma dédicace spéciale. Ma maman qui te comprend, ma jeune qui te comprend, ça confesse la fidélité. Ceux qui connaissent ça, ceux qui t'écoutent à la prochainement. Jusque-là, restez branchés sur les restes du programme. Il y a Bonda Écolo, magazine d'actualité. Bye.
Thank you.